Bandeko na pesi bino mbote, l'air est grave, tozana ba patriote pe ba combattant oyo bakenda sango bazo raisonner pour la libération à Congo. Boko banda ko se présenter moko après question nanga. Tomoni na ngongo yo Tshisekedi bato belé bazo kanisa zali libérateur, njoka Tshisekedi aza muto azo tia confusion oyo aye na erreur asombami pe azo teka mboka pe siko olia teka mboka ye moko te alinga kotisa baluba kosa bango ke ba congolais balingi bango te. Question na tuni bino yango yo to banda ko se présenter pe mutu na mutu a répondre nga to sala ndenge ni pono to stopper tribalisme o Tshisekedi alinga kotisa na combat. Maloba na mboka na bino. Oui, bonjour, pasteur Proverbe 33. Moi, dans la salle, les résistants engagés, Jaco Sayara Mounere, dans un côté de Mela, système nyonso, pour nous savoir que Congo, ils ont la ciment, pour nous savoir que Congo, Congo va souffrir mingi. Est-ce que ton ingrato continuera à craquer? Nous, surtout, les jeunes, ils vont vivre, va passer à des générations sacrifiées. C'est-à-dire que souffrir pour tout le monde. Mais souffrance est continue. Donc, on expliquer à la jeune pourquoi et comment on mettre fin à un système vieux, tato, kala. Plus qu'on a toujours souffrir, on va toujours malade. Voilà, merci. Merci, Naï Pasteur Didier. En tout cas, naza compatriote pour l'amour à Mokananga. Toujours Zoloba pour Nako Silisa et Makambo Tozomona na kati na Congo. Oyo papa Etienne Tshisekedi bali ba memela biso. Surtout ngala zobeta c'était na division. Tomoyi division na kati na Congo parce que toza na posa ya unité biso na baluba toza na likambo moko te. Raison pour laquelle soko ke na bazayi okomona beaucoup de baluba baza kuna bafandaka bien bakoma lokola bato bazayi parce que biso na bango depuis longtemps que to vivaka na biso ensemble mais langage oyo bato ya IDPS bazo tenir ke koloba ke biso bakasaye bakoma ke lokola bakasaye basa ba victime ya un ou victime ya toto na ko disqualifier bango waneza langage ya ba kitsekediste baza nango. Parce que IDPS, IDPS est composé dans tous les tribus dans le Congo na biso. Donc les tribus nyonso ezali na Congo et soutenir IDPS. Biso bato tozolo baki tozaki bato IDPS, to bima pona ba IDPS alors tozaki bato ka saïdé. Alors likambo wana oyo bakitsekedi se bazo la biso et pas na biso ba congolais et kolekate. Mobutu asala kisa biso ke liboke moko lisanga moko papa bo moko yango toplika ti lelo to continue compliquer ngo parce que tozana biso batabazayi to bandeko na biso babota na baluba le bana wana to ko diviser bango te pour baza ba congolais. Alors ikanisi oyo bango bazoya nango IDPS na stratégie ya ko diminuer biso effectif na bandeko na biso ya bakasayen. Pourquoi? Bazolinga bakotcha virus na mito bakasayen balobake bakomi bakasayen bakomi ba victime ya nakata Congo pona ete biso po ete bango ba diminuer bakasayen bako bundela Congo na bango te oyo bandeko na bango nakata kasai bazoko souffrir oyo bandeko na bango bazana kata kisasa bazako souffrir. OK, Congolais nazo bunda pona intérêt ya Congo mobimba. Alors, ils n'ont pas si mingi koyoka ke langage wana IDPS soi-disant, ba démocrate soi-disant, bango bakoya ko bongisa Congo, mais baza déjà na penser moko bino moko ba congolais pour raisonner penser à division oyo, bazo ninga ko cliquer ba ndeko na biso akasai. Le biso toza pena mécontent nango yango moni tozo telemela ngo to lingi division te na combat na biso parce que to na ba marche na biso ba ndeko bakasai ba yaka mukolo bakunda ki tene kiteke bakasai bazaki na kato baza mécontent na politique ya papa Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Alors botika biloko wana ba Tshisekediste bokolonga te parce que virus boye nango eza ni le sens effet pour la biso. Le suivant. Bon. Merci na landi bandeko na profite pe na pesa mbote moi c'est Ernest Likio
eu opportunité na sangana bandeko po toloba mwa likambo moko epai ya pasteur Proverbe 30. Problème ya tribalisme ngai na okondana ngo eza malamu te po na Congo parce que na bamboko tobimi ya bapaya tozo comprendre ndenge ni neti ba Nigeria na pesi exemple na de bikolo musu bayokanaka te ba yuba soki ba yuba na ba bikolo musu. Ce n'est pas bon. Biso na Congo totikala na héritage ya kosangana yango tokomona à l'époque ya papa na biso Mobutu gouverneur ya Mkongo aki asali côté mususu na Katanga aki asali côté mususu pa balu aki asali côté ba Mongo na Équateur makambo etambolaki bien mais eloko tobandi omuna ya lelo il faut to condamner ngo fermement mais to lo bana munoko te to talisa ngo pe na basine omoni ngane tinazo babwa naza mongo bien sûr mais nga grande sœur nanga liboso aboti bana na muluba automatiquement bana na baza baluba po biso ba congolais bana bazwaka côté ya patriarcat d'Ostali bakenda côté papa bana na baza baluba baza banoko na ngai obligé nga pemba la moko na linga te na komi na 100 baluba kati na nga. Ouais. Mais papa Tshisekedi néanmoins il faut à la kisabiso que akoki il faut condamner quelqu'un qui est là liboso parce que yé moi si naza na enda ku mama Martha da muluba te azali muto ekolo mususu. Mama Martha za colonie. Mama Martha za colonie. Azali angolaise, angolaise. De père ou de mère, azali angolaise de tous les deux côtés. En tout cas, permettez-moi pour wana comme côté monsieur boya oloba to sala ba rote pas permettez-moi na balikamba tribalisme ya mama Martha na oloba. Parce que nous avons à 50% côté mais ça problème pas bandé. Mais nous avons papa Tshisekedi aza muto aza ko appuyer et le tribalisme mais na moment où yo azo baté que quoi affecter voire même ndako na ye moko. Eza malamu te mais to lo baboy. Au moins na kati ya IDPS. IDPS en réalité est salama et ça maka na balubate. Bambwakem est-ce que aza muluba? Muto bandundu. Liaou, est-ce que ça muluba? Équateur. Non, mais ils ont ça la partie. Eroyo, li kamwe komi boye, mais papa Tshisekedi d'attendre que mon côté a condamné tribalisme au sein de IDPS au baluba bazosa. Il y a l'accent. Bande kona biso nyo sotu ya baluba te. Mais parmi bande kona biso ndambu ya baluba. Soki a telemeli papa Tshisekedi bande kona nyonso wana baluba musu fo basangana ba boma nde tozomona na bampwila. C'est-à-dire pour na bango baluba babotola bango pouvoir baboya papa Tshisekedi azwa pouvoir et komita ya azwa pouvoir daza kwa nzambe okoki koloba na yete. Et puis bato bomona ebele ba soutenir papa Tshisekedi ngana oyebisa bino ezalaka nango te po bazali na politique na discours na non. Ezaka baza ba association baluba ka pona ba backup ba pesa support ba supporter mutu na bango pona za muluba po bango bazwa pouvoir ndoko mona bayeba tie maboko babimi lokola ebele mais to pesa moi ba exemple moko boyebi na conférence nationale souveraine bato ba fa na limité bayebi papa o babengaka Kansebu na compagnie au ICCI sur ICC on dit tata oyo rien que quand on balome Tshisekedi Mukonzi premier ministre a quitté sa basardi nani na biloko kabel bato balia pour nani andaki muluba et bi maloko a Tshisekedi a ju Mukonzi makambo ebongi tout ça est abagé eza bien te mais ce qu'on m'a besoin ça ma pointe acte ça les causes bien mais c'est ba check-in de comme susu ou bien gousse ou bien birindo la conférence nationale sur temps échangera est-ce que quitté ça biloko on a pris a quitté ça tout ça pour ni abimisaka ka ndeko na bien mais bato mususu matisi ba pri ya biloko na nko po abimisa ba mabeza ba signe tribalisme deuxième signe beaucoup de la kata IDPS bato nyoso bo mono lokwa ba kombo Shabani Mavungu bazaka na pouvoir te mais bato boyoka ba kombo ba Chilenge ba Chivuza ba Chibwabwa ba Ngindu ba Ngwana nde bazaka na pouvoir bota lelo selon structure hiérarchie ya IDPS. Félix a causé un pouvoir collé comme avant, jamais. Mais tellement ça de son,
tellement aza muluba azoloba et puis ba soutenir preuve papa Tshisekedi et puis Félix Azali muluba Angola en plus doit cause même pas président Congo maman aza musomo maman aza angolais maman aza angolais c'est-à-dire na Félix na ba Kamere bango tout ba cause la président de la République continue na effectivement le ko la papa Tshisekedi Oba le Barnabas aza docteur à droit. Il y a en droit aza peut-être aza muto à la kisabiso ba respect à ba texte pour qui dit juriste qui dit muto à droit aza muto aza na respect à ba texte. Mais ceux qui aiment moko azo violer texte wana ya malam te mais quoi de l'autre toujours beta c'était sur tribalisme. Total ça qui pouvoir depuis deux pes mingi za depuis papa Tshisekedi da comment la contrôle et que na mingi kaka et pas ya baluba bato baza baluba te na kati de pes bazara powerless. Bazana pouvoir rebelle te toyeko koma awa tango ina diaspora soki papa Tshisekedi asali kama mabe la plupart ya bato bazoya kobunda mpona bakondani acte tosali topesa exemple toloba ke dialogue eza malamu te bandeko wana baya le 28 babundisa biso Rex Kazadi bolanda kombo Rex Kazadi James Babi Balukuna natangi ka 3 ba grand collabo bozwa kombo ya ndeko mosusu papi volcan muluba bangoka tolongi place wana lelo bapesi kombo ni mukishi eza na monoko ni chiluba toujours pour la référence est-ce que il faut totambola bongo napesi exemple monsieur Honori Mwanda azoloba mabe ya mokolo azoloba mabe ya tundu ngai moko naloba mabe ya bokechu pememe naza mongo nazomona pe mabe ya mokolo atonga bandako ebele na mbandaka mais soki eza ya mabe fo toloba mabe ndeni bango ntango biso tokondana bandeko na biso baapuyaka mais bango nano bakondana mabe te bolakisanga moluba moko oyo Tshisekedi akondanaka Roger Lumbala moluba azalaki wapi na M23 est-ce que Tshisekedi akondana non tozotalisa basine batrace ya tribalisme ekosunga te na Congo parce que bandeko na biso baloba baboti na bikolo misusu totika eloko wana Tshisekedi égal Mobutu camarade na ye Mobutu atikeli biso unité papa Tshisekedi aye kopanza biso bakosa biso ke papa Tshisekedi apanza nani papa Nongwanda apanza combat c'est faux par contre c'est papa Tshisekedi pourquoi papa Tshisekedi azalaka na ye awa na Belgique atambolaka na ye na ba 2009 azalaka na Belgique to aide na combat aya récupérer combat oyo bikolo tout esali combat bato idepeste kaka bikolo ebele ake kuna akomi bato baluba bakomi pemene bakomi ba super prêtre aye awa na Angleterre bato bayambaki biso nyoto est-ce que ezali baluba non d'ailleurs bikolo monsieur eboya kutoya tolobi non tous à l'ensemble te soutenir mais awa représentant na ete ngombo muluba mais est-ce que ezala ndengwa balongola Philippe Mandani pourquoi est-ce que faut tout détailler babiloko wana nyonso au sein autour ya papa Tshisekedi bakosaka biso mavunga za bwe mais pouvoir au biso tomoni lelo eza na oka na maboko ya baluba na baluba alors etalisi biso sinya malamu te eza soni na batrompe ya baklasse politique ya bapapa Tshisekedi bazala na eloko ya bongo si réellement alandaka aza na souci ya Congo toza na besoin ya unité nous bannissons nous condamnons le tribalisme et qu'on salama à ta place mon côté. Voilà contribution à Zagina. Merci, je crois. Et ça la muta lobby te na groupe na biso? Biso tout lobby hein? Moule le nana lobby te. Moule la salo bagio. Jaco muta bandagi. Jaco. Oui, en tout cas na lobby te, mais ce qu'on a vraiment développé par rapport à tout ce qu'on est en train de dire. Ok. Racisme. Je crois que un rappel d'histoire et l'autre il y a séparatisme. Est-ce que rappel l'histoire histoire enseigner biso de quelque chose. Tu as vu que pouvoir auquel tu as utilisé à l'ingo kota biso de mon moko mais il a attiré attention à ndeko na biso ya Kasai parce que moko lobby comme par hasard na radio et touché dans la liberté à lobby
nous avons demandé aux Kassaïens de ne pas appliquer l'article 64. Donc, il y a un petit toro. Comme MK, approche à Félix Tshisekedi, na IDPS. À petit toro. Nous avons demandé, de toutes les façons, votre. À lobby, tout le lobby à lobby tribalisme, tout ça, mais il y a un bandité. Tout ça, nous sommes boycotter votre histoire là de seulement populaire. Donc, et c'est les gens mais ces gens-là, ils se rappellent pas rien. Il y a eu 61 massacres, massacre, à cause de quoi? Est-ce qu'il faut qu'on rappelle que acte opposant la carte du pays et condamnable. Moi, j'ai la famille avec moi. J'ai des amis, Balouba, tout ça. Mener l'eau qu'on va victimiser, Balouba, pour te défendre. Et l'eau, on va s'arrêter, on va s'arrêter, Congo va teka, Congo va balkaniser Congo, na Bouzoba. Et l'eau, il est à Kassai. Na Katanga et qu'on permet de le chanter na Kinshasa boyo ka série moko boy na Kinshasa boma boy tika boy balangage wana pour anti valeur et yake pona nini na kazo ba chaîne bene ba makamote il faut te rappeler avant le fait à histoire pour le bagete mais nous on va côté biso na ngo séparatisme tribalisme oyo et ko coûter très cher na bele ko Congo. Le 27. Ce n'était pas que le Balouba. La majorité, quand on voit Kinshasa, on sait que Kinshasa, c'est le Congo. Parce que Bolingo. Congo na bandundu. Congo na bandundu. Il y a qui pendant l'exemple quand on dit Congo, c'est-à-dire non, on englobe tout, bandundu, Congo, c'est Moko, Kinshasa, donc la région là-dessus. Mais tout la crise, c'est que Bolingo n'a plus ce peu pour aller moins dans Mboka. Mais pour l'invasion, ça peut monnaie de singe. Tout l'accès, bon, que tu as dans Bolingo, puis on nous sommes. Mais pour la papa, tu sais que la linguation, ça n'a Félix, tu sais qu'elle dit, et tu l'as la linguation, ça peut monnaie de singe. On va dire non, tu es déjà sur ma solo, na biso balouba. Est-ce que les bateaux à Bunda, en 2011, télémé là, que non, biso imperium. Est-ce que c'est un balouba? C'est un balouba. Bandeko, n'a pas 5 à la bino. La ville province de Kinshasa, c'est une ville province révolutionnaire. Là, tu es bien haut. Ce qui m'a dit, je vais toujours mettre en garde. Là, en tout cas, je peux insister dans les parterres prophètes. Je peux insister. La ville province Kinshasa est une province révolutionnaire. Notamment la révolution ville, mais ceux qui voyaient les bisous, j'ai la ville pour lire un bon à vos kipans. Pour lire un bon, il y a bateau à zone. Moïse Katumbi, il y a Mbongo, il y a Congolais, à Bomis, il y a Congolais, Makila, Congolais, il blanchir, pour l'accès à commun au centre, na Kinshasa au Simbate. Na Kinshasa au Simbate, na Congo au Simbate. Oh, on va aller dire na Kassai, na indemnité que, nous, pour le Belanga, bande quoi Kassai, on a yebi bien, na Kananga, na Moujmaï. Boni Oyo, papa Tshisekedi Banda Zala na pouvoir Banda des années 60, aller sa boni. Na Kassai, les gens souffrent. Bonjour à Mawate, na bande kolon. Kata Kassai, bande kolon, Kassai, parce que souffre tout le monde. Kolia malamoute, maïs la kate, courant la kate. Mais moi, non, tu releves la bande kolon. Est-ce que ne koyo relever la Kassai wana? Asa soba. Kassai asa soba te. Kassai asa soba te pour la mort d'ordre, la bino ba bêtise. Au besoin de la corruption, il y a Moïse, on peut s'habiller à gauche, à droite, on voudrait un bon à Kabila, on voudrait un bon à décision, soi-disant dessiner. On va consommer dans la politique, tout ça, la présence séparatiste, tout ça, la présence, tout ça, les sangas, tout bénéficier des locaux, mon papa, mon bout, il y a Salama B, mais il y a Salama quelque chose, on va l'article, l'union. Mais nous, on a bien voyé, on a pouvoir occulte la bino pour bomber ba congolais, na ba chien na bino le kuta, pourquoi ça besoin d'un bon, pourquoi ça besoin d'opposant, de bien bino, de mettre bino en garde. Donc
message na ngai ya lelo ezali pasteur mettre bango en garde bato baza baproche ya Félix baproche ya Tshilo ya Tshisekedi to mettre bango en garde bazwa bakasaye en otage te parce que biso tozala bafamille na bakasaye tozala besoin mpe ke bandeko na biso ya kasai babénéficie na badroit na bango na kati ya bakongo non ke baya bamanipule bango mpo na baintere na bango apres basumbu na bango toyebi nango ne non tokotikalaka biso nyonso tu bana ekolo moko kongo kasaye aza congolais. Jaco mulele s'il te plaît est-ce que oyebisa biso nini ezomotive papa wana Tshisekedi na kokabola mboka koteka mboka kozwa même IDPS koteka yango epa Moïse Katumbi oyo azali Zambien mais ye azoprésente lokola Katange. Mais il y a un problème, c'est le problème d'argent. Il y a un problème, il y a mbongo. Aujourd'hui, ce n'est pas les papas. Il faut comprendre aussi que papa, on a un moment, il est affaibli par la maladie. Tout le monde, tout le monde, par la maladie, comme décidé. C'est Marthe et Félix. Pour la banque, on mbongo. Ce que c'est pas joie. Ok. Vous allez observer tout autour. Il y a IDPS. Tout autour, il y a Batouana. Ce sont des gens qui souffrent. Ils ont des millions. Mais entourage, il y a beaucoup de temps là. Ils vont souffrir. Ils ont même beaucoup de moyens de déplacement. C'est ok. Mais le long, Moïse, tout le monde bacha Moïse, pas le grand privilégié, au bien le bateau pour la lembi, na bundela na mboko pour le Congo, na lembi na zo congolais moko ya souche, o ya makila à Congo, c'est là yo moi na mboko ya na tiko na place pour la lembi, mais azo préféré akaba pouvoir étranger au mutalba que moi mon père c'est un juif et ma mère partout au monde va publier na bindele que mutu wana soria no alias Moïse Katumbi azali juif, maman naye azali zambienne, azali nationalité zambienne. C'est connu de tout le monde entier. Vous avez testé une humiliation que tata wana na bati le mopol le pona mbongo na bango, ba ye ba teka pouvoir. Oui ba pouvoir na bati ba na mboka ba zepele wana. Parmi bango, on va sele ke ba to da wana. Ba na mboka ba zali. Ba professeur Matugulu. Ba za bata bonya. Ba mingi ba za kati na bango wana. Mais pona nini ba za pouvoir. Atika la taille talbino ndeko na moza mwana kongo yaka parce que le monde na bonne dans ba yebe ovanda. Jaco otangi kombo abatu wana mayele tu baza pembeni wana pona ni bazondi malikambo wana. Mais bango parce que vie wana zo kosa bango yo toujours baké est-ce que bango continuer ko ça va politicien en mode dans quoi parce que bala na mode d'ordre il y a occupant c'est-à-dire ba décider. Vous devez suivre ça parce que dans ce cas il y a un dialogue. Dialogue, qu'est-ce qui va nous amener ce dialogue là? Par exemple, on va comme les sous qui va comme nous mailler le sous qui va nous baser dialogue entre Kédoua organisé par l'Union européenne ou internationale ou dialogue organisé par Kabila. Mais tu as vu ce dialogue organisé par Kabila. Mais comme nous baser des mots pour passer à la surenchère, encore en ligne pour dire que monnaie nini au fond de commerce na bango et ça stratégie wana ya balé na bana mobutu bakosi basala surenchère babaxi bango mbongo bakosi atokende te babaxi mbongo on peut ça biso boy babaxi mbongo bakenda na ngo ndoko mbongo ezali valeur des instruments mbongo batika kango mutu moko akufa kate bataka ina mbongo na certain mais na tango yo zo ndima ta comment le cultiste on dit que le nous ko ba ndeko na yo pour na mbongo oko shuko na parce que tomona boba simba ba mbongo epele basala na ngolo kote na shuka na kufa bati bokonde na mbongo te boke la bandi kona bino ma wata ba proche na bino o basala kati ya ile pesa ba travailler na bino ensemble bolingo ko lingi bango te bozo nyoko na bango bozo nya mo bozo ba mbongo sika bozo na epele bo sekta bandi ko bozo tout na bino voilà quoi. Ok, na éviter ce qui passait Didier Azana mo mususu bakse avant na tout na deuxième question. Bon, ngana bakisaka boy concernant ndengotuni papa Jaco que nini zo motivé qui c'est que les problèmes ezaki
na IDPS a préparé relève te. IDPS a préparé d'offerte. IDPS